soki nazalaki ata courage mbele nazwa Claude Onga ozala wanga wa motema ye présence na ye zaleli na yo ekamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka oyi na envie na mbui na envie ebonaki mpe boye shibiso toliaka basoso nakelia ndumda pena donc ezanga ata mosusu mungwa nde na ebaye na nazongela basoso loba babengana nga nde nakokende mpo so babengani ofo kende mais so babengani nga te soki babengani nga nde nakokende parce que Jésus de Nias abenganaka bato te savoir na yo faire vivre yo na orchestre ti mokolo okufa ya moko okotokanisa Jenny mbanga neti nga te bango basalaka nga naza deuxième fois Jenny ayemba boye te ti mokili okufa ngungi ayembaka na ye bien melodi na ye matoye ina ye lila pika rami mayumbu Jerry Mbala chéri ocomparé présence na nga na ngungi mon bébé ambassadeur vote singa présence nanga auparavant ezalaki diamant lelo ekomi obongwana mama e mabuto sala woni nga mama oyemba so ebandi na fashana na yaka mabe non na bela liboma na perda na bomoto na kolonga bilamba bulumbu mena mona na lati ba yoji ba mabutu omenga za musicien na ete yo nga na sisi dans question na nga tendu na yo ki kombo wana obandi yango déjà olingo kotsanga kuna ya mabe te na sepe na mambwana te bazomona na te ba vocal basaye simite bimabeta te baomona na te na omona na kaka basango bo balekaki amena omona baote ata na TV bona omona baote baimbi ba vocal bilala ba vocal simite nga na kotake wera te mais soki orchestre elali il faut que loba po ezate ne mutazo kufa bozo lingondi mate mutazo kufa po makamunyo za na délai nzamba sala kutu mutu na délai bongo orchestre za na délai te na orchestre wana baimba nini buna Banzemo. Ça semble bende ni vie. Attendez moi il fallait pour pas. Ya yemo ko. Te na koyemba bongo te non. Wana pena to kema be na boyi. Na koyemba te. Koyemba te ndé non comprendre. Et quoi porter le te na savoir na. Ya ba chanson mon terre à terre donc na koyemba. Que pas wata. Kuna. Ba ye ba boyinga na yo to love. Ba monter ba stratégie ya ekarianga na yo. Bakeko bomayo na Lwanda na Kalemba doje kaka pona mona yo te Zefie moya bolingwe komi troublé po bango ba sepela Zefie oyanto atu sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de télé, loi sur le biso marambia. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Kotozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka yoka, baloba JB Kumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonnés massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la nenga ilusa. Victoria est certa. Amen. Bonjour, bonsoir. Nabalandini sur Congo Victoria TV. Nababonné, naba fanatique, naba fan obalinga. Non mais abiba Oudjana de la prince congolaise. En tout cas vraiment quand on a eu Sarabu Nokino, Makamunde Bandi. Et quand moi je salue mon boss, JB Kumaluta. Merci beaucoup à toi mon boss et pourquoi pas toi j'ai mis ma gros bébé. Merci beaucoup. Naba Ndela Kazope Sanga naba conseil belé et quand moi je salue ya Willy Moucheni Code Moka Toshavumbi. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Quand
actualité oblige toujours. Toza toujours quand la carte actualité, toza mbelabino bato belé, toza mbelabino théâtre, ba biso ba journaliste mais le toza mbelabino musicien, ba musique, toza bato nyonso. Toza parce que tout le monde, toza te que notre monde ba kabato, oh toza na ba non. Faut te bato nyonso, tout le monde bazan na droit puis bazan na autorité. Il y a émission la bino bolina kaminga. En tout cas vraiment mingi karaté na lo belé te banga passe pour babi que non muto lo ba rebelle, a lo ba bien te ça soli bakou dans linga la fait dans la passe. En tout cas vraiment là je suis avec musicien bolinga kamingi, oh vraiment sala ba sango kina mati a beta loba boaka et le les deuxième fois na yamba une émission na ngai 2020 p na yambi 2020 seconde en écoute to na yamba 2019 na yamba ki no bomona ki makambo to solola ki mais 2020 sous fait na yamba poto kende kitoko makasi. Je dis déjà bonjour l'invité nanga, bonjour mon vieux. Ouais, bonjour au Djana de la presse. Bonjour. PPRD. Voilà. Le côté 2020, tout solo maman 2019 nous les cas qui n'engagent tout comme maman 2020 parce que qui m'y appelle qui toyo kayo pété tu habiter so par rapport kaya ba studio nous bozo préparer ton ndengeni. Bon 2020 silence on est silence pena miwete silence on a tout préparer quelque chose donc tout ça la première soin prise à ça la black box. Le biso au travail et puis un excès de voyage. Donc j'ai beaucoup voyagé 2019. J'ai beaucoup voyagé s'il te plaît. Que Cameroun, que Gabon, que Cameroun deux fois. Non, que na groupe to yo mo. Biso son orchestre donc parmi abat bandoko keninga na zalaki na kati. Naza le seul deuxième voix où na bandoko ko travailler na place à baninga quoi. Donc na que Cameroun deux fois, na que na décembre sur na que Cameroun, to que Gabon, to que Guinée équatoriale to zongaki. Et si ko to la mamso zo liboso. Voilà donc 2019 l'équipe bongo de l'équipe en beauté l'équipe qui toque bon la poto 2019 l'équipe qui toque on a vivre bien mais 2020 on a joué botin de langa bambon on a vivre malgré coronavirus bozo que tchate ba banque kanga mais so que fongami vraiment désolé bo que tchelanga pour 2020 on a l'été on a bandité. Voilà et tous ont vraiment t'amité bah tu fais pas yo ka deuxième vocal yo la deuxième vocal non au bois on a deux on a un deuxième fois pardon deuxième fois qui ça donc il y a Congo et puis en Afrique pour le moment tout total va venir sur ba kesse ba redi ba leka ba madilu système ba leka ba Serge ba bien la paix mais la génération nanga so na soki moko nazali so pe mi balé naza na génération nanga so kina zalaki ata courage mbele nazwa Claude Onga ozala wanga wa motema e présence na ye zaleli na yo ikamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omeonga de itotoko tonto lukwikila Vasco Mabiala Shagi Musau Gile Mavakala Charlie Mbocharana Amelia Luzolo wana déjà mamto sala madame Moussala mais c'est qu'on fait tu éviter pas faire rigolo nous avons long aller sous té au cause la cas parce que yo to ba ko kena ko kena mais qui non mungwa après zone ne pas faire rigolo nous avons remis so mais quitter après zone li sous to ça na longo mbale belete vraiment la longo mbale belete mon na vandi boy bon lo ba circonstance de kabola biso mais nazali naza penza sans problème pour la kalanga mon patient motema pio webi orchestre na biso naza parmi ya batu ba banda mouvement na kenda potote na vandi sa esprit donc mokili ezaka na moi ba esika famille yali moi bébé zanga raté mais ils a déjà réparé ba excuse senga maki donc naza pena pepele oza pepele donc olongwana lisusu to olongwa te donc ngakutelo na eza surprise batu bakamwa nde na longwa elekela batu nga longwa te parce que lonye sala ke okende okena bruit na envie na bruit na envie bona kepe boye chibiso tolia basoso na kelia ndumda pena donc ezanga ta mususu mungwa nde na ebaye na non nazongela basoso ndunda na pepe sa vitamine ça tu minene keba mib na diarrhée son ndunda na engrais sila gite batiaki yango engrais faut ça 2 semaines yo lango ça une semaine à 3 jours lendunda pour na presser ya mukate mato
En tout cas, c'est l'ambiance, laissez comprendre. Et ça l'a Kakabongo a fait comprendre que là, à Colorado, les autres c'était Aza toujours quand il pas fait rigoler. Malgré tout. Le baba bengana ngande na ko kende. Pour so ba bengani faut kende. Mais so ba bengani te. Ce qui va bengani ngande na ko qu'est-ce que Jésus de nia sa bengana ba tout savoir na yo faire vivre un orchestre tim kolo kufa. On a vu par rapport à l'habité Boza plein studio, ton album Bima to déjà l'habité. Expliquez nous biso Boza na studio to album ma musicien. Boza na studio, tozo travailler, tozo ça l'album ouais premier soin, yango tozo yemba. Tozo tcha ba vocal ba makambo ba to tcha banzembo ba to tcha nde tozo kende. Prez azana black box disque né Mupanzi. Ana poto ça ba clip. On comprend disque urbain naé. Wana eza bakamunene ba featuring voix de Gaulle kunezate nde yangona osaba clip banini bientôt il faut attaquer qui ça faut bima na mokili bat bayoka mais premier soin biso tozo yemba to komisi ko une étape ya ba vocal to komo tcha ba vocal ba dédicace ba mabanga bani zo kota déjà on comprend nde yango to sala sika na yembi ba mama Sidoni ya botanga ya pesa kanga nkombo matima bolingo echangeanga ekomisanga malela jino sele Hollande noir bolingo na kofingo mabe olembisi alita chamala oni esukisa makambo bageri ya bolingo ezalaka te yango l'amour ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato dadu mengi na gi royal ziko mayeye gabimbuta mwana muzombo na diblin Gauthier mascotte donc makambuto ok nango yango mais moko ko to kanta Jenny mbane tinga te bon basala ba nga na za deuxième fois Jenny yemba boyete ti mukile kufa ba Jenny ba pumbwaka biso ki nayoka bien héritier mokubara ngungi yemba kana ye bien mélodie na ye mato ye ina lila pika rami mayumbu Jerry Mbala chérie au comparé présence nanga na ngungi mon bébé ambassadeur vote singa présence nanga paraveza la ki diamant lelo ekomi obongwana mama Alexis Mfumunti Giboko Polo Nangwanzu Polidon Lofaka Kulpa di Kunzi Héritier Mokuba Merlin le Prince Shaki Moussaou donc bamamuto sala wani ngama moyemba so ebandi na fashana yaka mabe non na bela liboma na perda na bomoto na kolonga bilamba mbulumbu mena mona na lati ba yoji bamamutu mais bolingi TVT ba musicien ya Ferigo la bo mona na rare ba to ba lo ba keno bolingi TVT to ba te so pendant ba fan na bino batala bino pe balanda bino ke na bolingi na poto ba biso ke tozo lega trop au moni be mission na sala ngo 3 na semaine 3 ou 4 par semaine siko TV to legande yoli to legana ba Mirador ba Canal Merki TV partout ba to tshaba maboke trop to kende no linka YouTube makambu ba to tshaba maboke to kende nga muta bisa silanga kopo Charlie Prince bisa De Gaulle biso we chaîne là mais oui mais internet asona leka baba robenga nga semaine wana na zeke zombo venanga to chamvumbi le boursier ya Asu Grâce Mutombo. On comprend? Nazana ya Gabi Mbuta mwana muzombo na Diblin. Ya Gabi Dubile, venanga dola nzimbu. On comprend? Freddy Maele Switzerland. Donc tonga na sola boye bika mamde to kende donc on a pena bat soutenir De Gaulle à 100%. Lelo oyoto ta que mon a fallu pour pas du Cap la merveille à Paris à Betty. Il ne sont pas musiciens. Oh menga des musiciens na été. Yo non si c'est dans question là, attendez. Na yo ki kombo wana bandi yango déjà olingo kotsanga kuna. Hein? Yamabe. Te na sepe na mbona te. Wala problème na bango. Tout ça problème te menden ba koti ande ah makambo faire ego la Jésus de nuance. Na moni baninga makambo ba. Mais non na si non te. Na yogi ga son. On qui sont follés alors on a dit ça comment on dit suka. Le lot comme on a fallu pour faire du Cap la merveille na Paris nenga beta qui concert on est na Bercy. Batebele ba oloba est-ce que Ferigo la paix à kokene parce que toko ka sumbutu ke non nenga fallu pour pas beta concert na Paris et c'est sous pur ba tout sous ba musicien sous ba ke sous te ko beta concert na Paris na yebité yo posa musicien pour na yo un mot pour ndende to beta sous ndende bo beta sous te to beta na biso ba mobulu to beta na biso mais faut non bazara na raison na mambalo bara mais raison on perd moi qui est à côté pour biso tous a concerné na mambo balatsa biso te
baza na raison mboka ezo tambola bien te makambo eza bien te na mboka biso tout sur tout le domaine tozo souffrir mais musicien te mtaluki makambo wana ezala ozo comprendre il faut que na ba politicien na faut pas silikela kutu nde poto poto wana nde bazalaka kuna faut pas silika balongwa poto ba kisasa po mindela na ba nyoko l'Afrique ba wela ba diamant ata ba yeko luka diamant ba lingi ba kufa ba créer moi rébellion ba bombi ba toi mindele wana c'est pas nous on comprend c'est pas nous netinga na yebi na diamant depuis na yoka ka diamant na lisolo na yebi na ngote on comprend na yebi ka mikone na mona mikone na yebi libanga na mwelo na yebi kayas wana mabanga ba matière mboka donc na yebi wana mais diamant cuivre nde ba luka ngo na yebi na ngati on comprend c'est quoi sert na ba musicien e bokanela bisoka boy baza na raison oui mais elle mo ba revoir il y a Freddy Sola bo revoir Dola Nzimbu bo revoir Makambo voilà Matia elobi makambo na bango neta choloba awa malgré tout e bandeli déjà bandaki ate komba mutu ale kota ate menga la ke na oka papa parce que les émissions na ngai to koti 2020 est-ce que des choses coûtent na pour rançon de raffolé papa na yo OK na rapé parce que ça appelle leader na yo OK na rapé au sali pe au sali diskeni na emba na ebite ba tout ba mona ko ba interview ba basala ba caméra pe ya vidéo pe ya ka ba mona que non lo pas faire rigolo que pas rançon depuis 2020 d'ailleurs kuta na musique ata musicien de monde a beaucoup de solo to bobenga na tana bazo mona na te ba vocal basaye simbite bi mabeta te ba mona na te na mona na ka basango bo balega ki amena mona ba hote ata na TV bola mona ba hote ba imbi ba vocal bilala ba vocal simbite mais on est na rap nous na moni presque ba musicien we ranson baza en habité faire rigolo la zo tia mbongo to récupérer ba on a ba place na te expliquer na mbongo te yo moko faut comprendre que na ko bonga kuna ndo ye bonga yegi ngene bonga yegi ndina vandia ke avoya moni Cameroun ki ba bo sapela lenga systématique bo ko tambo non avoya moni Cameroun na ye akeye moni Guinée amoni mama keba ya awa ya ama mususu OK amoni moi Guinée azongi akeye amoni Gabon aye atamo apparemment pose un problème on ya président Weranson on va côté kuna tonne wana grand wana big boss toko bunga te pour génération na bango génération na bisote makambo sala ngana na sala ngote na musique donc na ko mélanger il faut pas mélanger les choses vous comprenez ngana ko taquer werate mais ce qui orchestre et lali il faut que loba pour ezate ne mutazo kufa boto lingondi mate mutazo kufa pour makambo nyonso za na délai nzamba sala kutu mutu na délai bongo orchestre za na délai te ce qui inspiré date d'expiration en 2015 ou 2010 inspiré la pomme toko yo kata vocal moya yo ranson o kanga na mutu no na yemba biso to yemba pona ba vie wana ti écoute mon chéri je vais te dire une chose oh papa na maman bakufa na volcan ya Nyiragongo natikala Ophéline vois mon père o kokate maman na vocal te viens na yemba danger bon mususu ata ya kita ba vocal ba musicien ya ba musicien ba vocal les belé tala oye kotimola mawana ndako nanga mobola asase kozali oye lisusu ko partager pinzoli na boloko oyo bolingo na yo ezwanga and this business Anderson Magi Vova ngai ko natanga me na zuwa chance te to diplôme ya kosala na banke mozwi ya pasi mave mavanga kitoko mama botelanga yango yo ekomi konzuluka na mitali mera mafuta e fragi na regrete mokolo gogo mungulu akozwara mokolo nes makiadi akozwa mokolo Frank Olympia kozwa e oki ba vocal bat bayemba na orchestre pas vieux na biso fani na orchestre wana bayemba nini buna nzembo zebele banzemo ça samba bende ni vie attendez moi ya fali poupa na ko mwa bongo ya ye moko te na ko yemba bongo te non wana pena to kema be na boyi na ko yemba te ko yemba te ndé non comprendre et quoi porter le roté na savoir na ya ba chanson mon terre à terre donc na ko que pas wata kuna baye baboyinga na yo tolove bamonte ba stratégie ya ekarianga na yo bakeko boma yo na Lwanda na Kalemba doje
kaka pona mona yo te Zefie moya bolingo ekomi troublé po bango basepela Zefie oyanto atu. C'est grave, hein? Na bisi ayemba nzembo afali pour pas bien ayemba monter ayoka makele bon ayembi pété donc vraiment et ça les gars passe ma casse musicien au Congo bimana kati masa momo piu mtaemba ona esoki yaka eso nini ekima na kangange bia pepa maloba bloba mpono sa biente vietosha oyoka muntu na yo Tiobo Yakabo Sanga Mabesa bien. Voilà, tout le monde déjà la soukaï, déjà, non, tu as plein de répétitions. Dans les autres minutes, dans la bande, on a fait un interview pour que tu fasses ça boulot, quelques salutations là-bas, un mot pour tout cabane émission. On a vu que nous avons les sous pour cette émission, il y a qui toko, il y a café, il y a cadeau parce que une émission pour pas télé, mais là, normalement la rendre non ça bien, t'es calé colo, quelques salutations là, na personne numéro dans contact, Masengo Manda, hein, Jenny. Mbote belé siko ali Sandra Antonio mbote belé nazana dadi mavungu vungule soki nazo lataka balicha bien nazo lataka ba short bien nazo zana ba basket bien nazo zana mamba bien za dadi mavungu vungule ndeto sala ka makabu ya charge ndenge giboko pola so nga na débit amemi nga tiki ngai na porte dadi mavungu azwi ngai to bandi ko lata elle mo a joué avec Vito Chamvumbi le boursier a joué Arnaud Mwanga Kolo Kombo doto kende bongo venanga gabi mbuta to mutu azo chapo na eba Teddy Lombe ba baksa vous comprenez donc voilà numéro nanga contact est plus 243 81 24 78 695 Pavi Mwamba mbote belé siko zali donc de gol azo travailler oyo azana posa ya ba dédicace er yangoyo ezate ngati na sisi ko yemba benginga otindelanga mbongo na koyebiso ke nanu na sisite na kozambongo na kolia tokeno na disque roya okosilika tant disque robima donc er yango ba solo la mutaza la no déjà na travailler na préparer na coach déjà na nexo tant que royemba na zana yo vous comprenez Ferdinand Mwembo États-Unis d'Amérique Trésor Ngiango Congo référence Patient Mwembo donc bambote belé bino tout JB Kumaluta JB Kumaluta na kaki mombo tanga ikombone venanga na chaque jour na zo mbote maintenant na zo dollar te Nanu nazo dollar te nazo kaka bambote ne chaque jour monaka bonjour bon lundi bon week-end donc nazo ngo chaque jour yenzamba sala mais muke s'il vous plaît muke venanga relation oui petit na la tara asomba ta brosse à dents asomba ta dentifrice so esilagi mais l'album ozana chanson non ba pesinga na chanson te nazaka na ba vocal na ba choral mambobe na ba vocal bon disque pena to sisite na koki pe ko chanzembo na dernière minute pour naza doyen de doyen mais na longwaki na zongaki moi ko kiteza muke mais ça on paye rien na rozwa pe tout en on est OK. D'accord, merci beaucoup mabanga no sili abanga basé belé so na mino tanga to aussi ça te Gauthier mascotte l'homme idéal Amélia Luzolo Sandra Antonio maman Angèle ozoka ba momi ba ko bokota ozo comprendre Glody Biela na Luanda vous comprenez Fabrice ba moi na mwasi ya momi ajote Fabrice ba moi ba bote belé wana kasenda ba yeke belé d'accord merci beaucoup c'est les boulot qui amour ba bote belé ska bali mais na ka batu nazo luka mwasi luka mwasi non balité na balate oh mais non ka c'est ko bala botana oza balance mi ba to moi ngana ba mi bali na bota prégana mais na balate na luka mwasi ozwanga en charge oh là là na luka mwasi ozwanga en charge po ngamo na ko bokola te nazo na komi bo ko apena kin basé belé tu ozo lekisa bona bité o atala YouTube s'il vous plaît ndeba msuba ke na opian doléance na église ba lukele mwasi ngai pe na luka mwasi ozaka na mbongo azwa ngai po ngai mo nazo kokate nazo zwa mbongo zo mingi ya pona ngame pona ba mo pona kobokola mwasi na okokate na ka mingi ngamoko merci beaucoup message qui déjà je dis merci à tout le monde merci la abonné tout il y a Congo Victoria TV donc là on s'engage nos s'abonner massivement na Congo Victoria TV un grand merci à toi boss JB Kumaluta merci beaucoup merci à tout le monde c'est bien moi Naomi Abiba Ujana de la prince congolaise donc Nati Kibino bisous bye sur la site ce total ma site c'est 001 donc tous en number 1 Mukonjabas
il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de loi sur le biso makambead. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo. Poto zo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga indusa. Victoria Certa. Amen.